type va bloquer na téléphone. Au moins ce que ba manquement. Est-ce que qu'on le la télévision qu'on le bana moto mo kolo le kola ngabo qui est bloqué. Oui que ça maman na manquement et respect. Et puis vous trouvez ça normal. Oh ben responsable. Non, ça pas maman na ba manquement il y a respect. C'est pas maman na ba manquement et respect na nenga mukete. Il fallait pas au Kenya wana aza vie na yo vie na yo fa ko tani na ndenga système bo sololi na ye na lobby no boy. Vous pensez que je suis bête? Vous croyez que je suis bête, que je suis si na banda musique on a banana ndako na biso na famille na biso si na come pas na come beaucoup que no bête na mission na poto. Les gens pensent des fois que je suis bête en fait. So na bibo luka azoke na biso mabe o wana nde mabe o bino bomoni ya koloba mabe yangwana kasi héritier Watanabe na invité peka na télévision ndenge de même pe na mona pe héritier Watanabe a invité na peka na télévision ceux qui ba invité mutu na télévision ça veut dire que ba manquer mutu respect o bino bolinga ba pesa batu ya na mokili ya ndenge ni peut-être na koloba vie na biso fachaki pour na tie na embarras de choix. Na lobby directement à la télévision avant d'annoncer. Et puis il faut que tout n'a pas raison avant de silika. Tout n'a pas raison. Oui, ça dit que nous a invité à la télévision. Vous comprenez? Donc voilà, donc tant que nous avons le besoin de nous bimi c'est le romo ya mabe oyo depuis na bandi théâtre de gymnase nanga oyo ya mabe ngana sali. Ton a lobby. Bah tu vas se désabonner na compte na Mikolo. Ko se désabonner comment ça? Ah qui va te misbol ba non tayé pe na tout cas Mikolo niveau ba se désabonner que na compte na. Je pense que bato nous va s'abonner na compte nanga baza bato balinga Robino Mundi. Baza ya Robino Mundi. Ah ben oui, Robino Mundi. C'est de qui na Facebook na YouTube na ngomona déjà les abonnés. Ils bato balinga Robino Mundi. Oui, déclaration celle on a celle bien mourir au sanate. Koyoka olo baginote na bato balinga Robino Mundi bazali parce que en te sentant yo ozana bato balinga quand même yo se déclarer que yo za mutu ya mutu mususu et le corona ça choqué plus d'un za mutu ya mutu nini oui que koza warrior na lo bango bien ça choqué plus d'un or yo ozana bato ba ondi melayo na sima na yo oyo ba oui pe koza forcément baza ba yo te Isaac Mai pour s'affirmer omoni ko s'affirmer. Tous les artistes, les mutu na mutu na préférence na ye, asana mutu ne alinga kaza ko tatam pour la période mususu akomi ko linga artiste boyi. Oza la te que oza fanatique à mutu à vie. Fanatique ils rappellent par moment. Les locaux se retrouvent pe que posa warrior mais na batango karatam so zalaka ozalaka tamsu muta BCBG. Il s'est fait que na ba moment mozole ka ba moment no ba vie nzimbo ba nzimbo fali et bercer vie na autre to ba nzimbo vie na biso faire rigoler bercer vie na autre to ba album héritier Watanabe au tuko bimisa récemment awa et bercer tamsu vie na ça li pe que okoma na okota na goût ya kozala et fanatique na ye n'est-ce pas? Donc voilà. Et ça rare au monde qui mutatika azap fanatique à mutu à vie et ça par un moment par période ozomona donc tamsusu na aneki ngani ti na bane boy on se retrouver au linga mutu wana après mikolo mso comme ko tomber sur amoureuse ya musique moko boy au comme kolo lango donc voilà donc ko s'affirmer un moment sur que linga mutu linga musique na yi na moni place ni ko za péché oui ça là péché ozala péché na yo bazolanda yo mo liboso o se perdre non binonde bo se perdre. Vous pensez que ngam non se perdre binonde mudo se perdre parce que ngana na moi makila mindele soka lingi muto abuka na raté ala manifestera émotion na ezara hypocrite voilà nga linga ko souffrir te so na lingi muto te kolinga mutu na linga mutu ya mutu wana c'est des choses différentes na loba te na zalaz mutu ya mutu wana loba ke oza warrior ça veut dire oza warrior c'est ça veut dire que non kozala mutu ya mutu ezaka na za mutu ya nzambe na mutu ya mutu te nzambe mutu akelanga déjà
Voilà. Naza créature ya Nzambe, créateur na Nzambe. Donc naza mutu ya mutu te déjà. Donc on peut dire qu'aujourd'hui na évolution ya makambo changé au longo na yo fanatique ya ozala wana. Na lobi te ke ngai nde naza boye quoi. Bon en fait pourquoi tout ça là on va débat? En fait, pourquoi tout ça là on débat na to fandi boye na émission bonala ti veste nanga na chemise nanga tout bon ça là on va débat. Donc to yende poto échanger ah bref bato baza ba abonné na page Facebook nanga eza ba obalinga Robino Mundi. OK. Ba baza ba abonné na Instagram nanga eza ba obalinga nga ndi na bina ka ba tosini nanga wana ndi na créer concept nanga ko bina na batu nanga ba répétition banini eza fruit du travail. Voilà. Artiste mokota yaka wana na postaka yende na zo ba abonné na sima na tout ça quand ba direct tout ça quand ba répétition non tous les abonnés qui se trouvent dans mes pages na ba TikTok na ba Instagram na ba nini baza batunanga ba s'abonner pour baza ba c'est plein na contenu on a pesa bango yosko lingo ke nango ke ba to ba komi ko se désabonner ba se désabonner par rapport à quoi mais ngana yoki ba maman na olo ba eza makamu ngana fondete ngana yoki ba to olo ba na ba émission ke biso to zalaki ba fanatique tozaki ba abonné à Robinho lokola Robinho akena biso likolo bongo to se désabonner wana banani ba warrior bien entendu ndi na oloba ba warrior oui yo loba ki goza ba po ba moni ke po na nini po ba moni nini po ba moni ke ozo kene na bango bien te na kena bango bien te wapi tout sur la bien s'il vous plaît oui tout en clair hein na kena bango bien te wapi okena bango bien te du fait que o invité fali po aya na concert na yo mais invité na média na no liboso et puis bango balobi façon o invité les ba monango déjà dénigrement à l'égard ya leader na bango